Oh, avocat wana magistrat wana tika toke ne ko trier kaka information kuna et puis hey nakotanda na Mercedes parce que ngam naza na role ya musala oyo eza ko bat bayela nga ba makaba injustice wana ma awa tomoni yango moko akoli kobika na kotangisa makila na corruption na misala kigoigoi na misala lokuta bongo tangisi makila to nyongoli bato epo kofuta ngo aza te futa ngo te ntango oza viva bana na bakofuta yango nayebi nanga te combien de juge combien de magistrat oyo na génération eza koya après existence na bango bakotenir coup bakonzi ebele balider ebele tomona bango basada bazali o bazali ete bafoueti mokaka futa oza kolanda oh yes tika na pesa yo CV to carrière to vie ya résumé ya Joseph n'est-ce pas Joseph akufaki na âge ya 110 ans alléluia jeune pensako très jeune n'est-ce pas bien olisi oyoka nini na apart wana ye oyebi ke place nini azalaki nini marié avec des enfants, n'est-ce pas? Et puis, nous sommes très beau, très simple, et là, on est très intéressant. Abraham, Joseph, mais jusque-là, non, Nabea nani te? Ya Joseph te. Nikamba okamwa te? Isa okamwa Mutu moko alobela na Bible à part Jésus alobela ya trop Joseph. Abraham alobela na mingi te neta Joseph. Joseph ya trop. Donc Joseph jusque là na yebi na ngaite ndeko benga biso na 081 089 12 7 et 4 soko tani mokanda ya nini ya Genèse 37 ti na 50 yebi sa biso place ni yo monere masumu. Joseph. Biso to sali recherche to follow kotina ba mikanda nyonse ku biso to no eba na place abalela na mwasa balela po na nini to kumna ba mikanda wana poto kangaye ko biso na emission la vérité to libra place ko ko sezali mais to tikali ko kangaye te ba tikala te ba trokola Joseph azaki un bon administrateur azaki gouverneur kasi azaki politicien te bat mingi ba yeba ka différence entre un administrateur na un politicien te. Un politicien a mutu mususu. Ce n'est pas que ce comme premier ministre qui est nécessairement un politicien, mais non, c'est pas un politicien. Un politicien qui a un poste de pouvoir, ils ont un pouvoir na bango, pour mettre un peu comme ça la action de dominance. Un administrateur, Neti Joseph, petit comme on a gardé qui a pouvoir et puis a utilisé, a abusé pouvoir na été que pour y avoir une conduite. Azo bande konya favoriser qui est biloko to comme na société so tozoke na conclusion mama ani ose yo ka ete muta ko mu continue na compagnie na bo compagnie no so ke kuna biro no so balo baka muno mboka na bango kaka mutu wana komi na yebi na ngate na poste nini ba biro no so no kuta bango na bango pe diplôme d'état o ko dia pamba ka baka dio comment a Dieu pesa na ngote ye wana azo commander azo diriger awa to tikali comme on a place Joseph azui poste premier ministre te bongo bande connaît ba ye
bon de Benjamin yokuta ano a favoriser a yebisi mokonzi ke to pesa ye kitite yo tire ba poste Benjamin yo ke angote le motema ya nani ya Joseph otire ba place Manasa Ephraim ke ba ngut baza boye na boye mais si zo tire ba place Joseph o ba grenier oyo ateki biloko ya mokonzi bongo ndambu ye pasali magazine ya baloso masango azotekaka non na tomoni angote un bon administrateur. Yawa azalaki beni akufi na kimia nyonso. Bana epe batika na kimia nyonso. Entre 21 à 19 ans, a combattu prisonnier, a salé 4 ans en prison. La 4 ans en prison, déjà. À 30 ans d'état comme vice-ministre, à 40 ans d'état avec Obota Moana de Bosonani. Manasa, à 41 ans avec Obota Moana de Ephraim. Donc, Bana, il y a Joseph, Ephraim, Manasa, Bamona qui première génération. Deuxième génération, la troisième génération, on a Bangkok Let. Donc, il y a un peu de choses à Boti, on a émission la vérité de Bangkok. Car si on a une Boti, on a une émission de Bangkok Let. Ce qu'on a aussi Bangkok Let, parce que, nous pouvons calculer la génération 1. Ephraim Manasa, on a qui la génération, il y a troisième génération, génération qui a plus de 100 ans. Pour 300 ans. Donc, Bible le bien monté ngai c'est le calcul na sali qui na zako invité que nous tanga Bible ile soit calcul na yo. Mana sana Ephraim possibilité za yeba village na plus de 300 ans. Ya mwana ba yeko kunda papa na bango wapi? Na mabela Ephraim na se chez mwana. Les zako confirmer que c'était 400 ans parce que nzela bana Israël ba sali 40 ans. De Égypte ti na Canaan na 40 ans. Josué tawo ka ba mabela na bango presque ba 40 quelque. Inge bake eza rien pona ba Manasa ba koma wapi na mabele na bango wana. Donc des places oyo na banza émission na biso esukeli awa ya Joseph oyo ezali ko ya toyebi na biso to kolobela clan Sara poto ya ko démontrer basi nyonso kitoko na mokili na tan wana ya kala bazalaki na libota ya Sara. Spécialité ya libota ya Sara to koyokola na possibilité pe ezali de tokosali pe émission oyo babengi kombo ya Jardin d'Eden poto la nepe ba mai wana na ndenge nini ba Eva na Adam baza kovivre sans bilamba eke bakoki kotenir coup bambula pe za kobeta te na ntango wana ebongo ndenge nini baza konovivre sans mai me tokoya komona ete balake Tanganyika bassin du Congo mai nango eutaka na mbula te eutaka na mabele. Mama ani mukolo okende kovisite balake oyo kala balake Mwero balake Tanganyika keba ya de ces places oza kokanisa ke mabele eza wana oke tubu odindi parce mai ebana se mosusu mpe milinga ezaka kobima mosusu mpe na bamai wana tokoloba bamai wana bien après nyonso ekokuma biso mpo tokende koanalyse géréellement Jardin d'Eden ezalaka wapi mpo mbula eza kobeta te bongo baza komela mai wapi baza kovivre ndenge nini banzeta baza kobota ndenge nini oya komona fo mai ezalaki ezowuta kaka na se ya mabele nde tokoanalyse Jardin d'Eden yo mpe kuna ndeko soki oza na baquestion benga biso na 081 mpo toyeba comment tokoanalyse babiloko oyo. Mama Ani pesa bandeko mbote kuna tosilisi parti na biso oyo ya émission ya Joseph. Bete na bino nyonso nzamba pambola bino. Merci mingi. Kega gani rumole. Ni megi kamno. Makano ya jigiji.